ba tata ba mama bandeko topesi bato nyonso mbote o bakolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala Bibanata topesi mbote tozongisa pe matondo na Jean-Luc Kamani na Ellie Smith tozongisa topesa bambote na Luango na Dioso na Kongo Mfa Kongo Mavula Kongo Ngele Kongo Braza na RDC na Angola na Luanda na direct oya lelo totalisaka mingi nani tokotalisaka mingi nani makambo o ezolekana na kati ya ba Facebook na kati ya internet oyo bato baye bazalaki préparé te que Facebook ezali nini internet ezali nini bato bazalaki préparé te tango mouvement oyo ba combattant ebanda na Congo Kinshasa tango bato ya Congo Brazzaville ba récupérer makamba ba combattant oyo ebanda na Congo Kinshasa esali nini na kati ya ba combattant wana ezali na ba oyo bayi kosala business na bango ezali na ba oyo bayi kosala dénigrement ya bato ezali na ba oyo bayi kosala résistance ezali na ba oyo bazali na ba témoignage na bango ba vivre makambo bayi ko pesango na kati ya ba internet ezala bato ba vivre makambo donc bayi ko pesa ba témoignage na bango ezali na ba oyo balobi que bakumo calculer balobi bon lokola biso to salaka ba guerre kuna biso to banda sikoyo to banda siko ko sala business c'est-à-dire lokola biso to sala ba guerre to yebi bato oyo ba sala ba guerre to banda siko ko sala ba chantage na bato oyo biso na bango to sala ba guerre kuna na Congo. Maintenant ezali na bato oyo bakima ba guerre oyo ba utiliser bango oyo tango bango ba yesiko na kati ya mboka ya poto bango bakomi ko découvrir que biso nde ba utiliser que biso ali babandi pe ko loba. Maintenant ezali pe na bato oyo bazali ba infiltrer bakomi ko landa bato oyo bako lobela pona changement à constitution bango ba infiltrer bato wana. Donc makambo oyo ezolekana na kati ya diaspora ezali te que yo soko lalo la muki okanisi que ezali kaka tout droit boye to okena kaka tout droit pe to komi te ezali kaka tout droit te après komi te. Maintenant ngana zo pesa bino expérience o yanga onga na vivre ngana banda koloba depuis na kati ya Congo na banda koloba na tinda ba DVD na ngana Angola na tinda ba DVD na ngana Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ba yebi biloko onga na kosala tango na banda nani bata Congo Kinshasa ba banda kite après bata Congo Kinshasa pe ba découvrir nga na bandi koloba na kati ba radio na bango ba radio Skype wana ezali bata Congo Kinshasa moto baye ba radio Skype mais soki yo tuni bata Congo Brazzaville baye ba radio Skype te parce que bango ba vivre ngo te tango wana bango bazana na kolala bazaki na kata pongi. Donc bato balamusi bato ya Congo Brazzaville ezali nani bata Congo Kinshasa faut ko reconnaître ngo. Maintenant tala sikoyo tango bango balamuki bayi ko kutanga na kati ya internet déjà puisque ba vidéo nanga ezo lakisa déjà date nini nga na kontaki na internet. Maintenant sikoyo bondoki on a le baraka Congo depuis ba kolomba kenda ba kolomba tika bondoki et ba président nyonso o ba landa wana ba zwa bondoki wana o ba kolomba tika na bondoki ya ba famille na bango moko ba sangisa ngo
ba bloka Congo. Congo ezali ya ko bloquer na nini na sorcellerie. Ezali te que kuna ezakana tribalisme, kuna ezakana régionalisme, te ezakana sorcellerie. Bondoki. Bato ba pumboka na butu. Banda na yulu masamba débat o ndenge na lobaka wana. Maintenant na kati ba diaspora ba yepe na bondoki na bango wana. Maintenant yoko yeba bato ba yeda bondoki ndenge nini parce que ba koka ko s'intégrer te na ba place o bon ba koma. Soki motazana bondoki na ye. Aye na poto. Ako vanda kaka na kati ya bondoki na ye ako s'intégrer te na mboka oya ye. Tala sikoyo bato oya bondoki wana o bandoki wana. Oyo ba ye na sorcellerie na bango ba na kati ya mabuma ba mama na bango baza deja na bondoki wana ba ye awa na kati ya poto. Ba bandi ko sala bondoki siko ba moni internet ba komi ko sala bondoki na bango na kati ya internet. Tango bango bazo sala bondoki wana. Bango bazo kanisa ke bato bazo mona te bondoki na bango. O bondoki na bango ezo bima na kati ya ba video na bango. Maintenant tala sikoyo epa na yaka kongwata bango. Tango na ngwati bango na ngangi. Na gangi na lobi soki o mwani bandoki esengeli o ganga makasi. Roland Levi Nitu mosana yezalini. Roland Levi Nitu azali moto oyo yazo sala business na ye. Aza deja la bondoki na ye o ba initia ye. Azo sala business na ye. Maintenant moto oyo apesa ki ye kopango ezali nani ezali Wage Akele oyo deja sa boma bato kuna na Congo. Wage Akele ale ya kamati siko business oyo e business oyo ya lobango na kombo ko ngana zo le wa makamba Congo lokuta ye motakanga manzakala. Omomoni bato batele makako biso tozali bata bweta mbongo biso tozali bata André Matsua bango wana bandoki. E moko wana oyo azali vrai ndoki ezali nani Roland Levi Nitu. Metemo tu nanga azana ba Facebook boni azana ba Facebook ebele denga azali wana. Azana ba Facebook ebele yoko yeba te ke ezali kaka ye wana motazo sala ba video après kaka ye wana kepe ko sala ba commentaire. Azo sala nini manipulation. Et puis na kati ba video na ye bozo tala ezana dénigrement na kati. Donc ayi ko sa business na ye. Et tango sikoyo boy bango basali ba cop na bango na Aristide Mobebi si ba swani kuna ba secret yiko bima que ya sala ka business na ye. Mais maintenant avant nani Aristide Mobebi si ayaka déjà na ba Mablaise kuna moto ako yoko pesa bango bangiri ezalaki nani ezalaki Hugo Ngolondele. Ba video pe ezali oyo bango bazo sona na ba Mablaise kuna après ba parfait Biani ba koti siko na kati ya les indigné wana ba swani lisusu après ba Régis Mvumina ba ye ba swani lisusu na ye après zana témoignage moko ya nani Eric Bienvenu Bandu aye na 500 € na ye parce que wana ba ko wela nini président ya la diaspora bango ba bendi 500 € na ye balobi yo yiko luka pouvoir et pas na biso ba bandi ko bimela ye motakala na butu soka lali azo mona bango ndenge bazo Roland Levi Nitu azo bimela motakala. Maintenant nani ako étouffé BKM Bensa Bilal ezali Roland Levi Nitu motako étouffé ye parce que ye Roland Levi Nitu noko na ye ako sala na basasukuna. Donc ye lokola azana ba Facebook ebele ba komba ba Facebook ebele ya ko utiliser ba komba ba Facebook na ye pona ko ya ko finga ka Clarissa Kwala. Mais ngala zo tala que oyo ezali Roland Levi Nitu na yebi Kingo Nitu azana ba Facebook ebele ndenga azali wana manipulateur monene et qui manipulateur na ye boko mona ngo wapi boko mona ngo na ba mo oya bimisaka asala ka dénigrement asala ka manipulation asala ka perversion
Et puis, so bon, moni ba dossier, oh ya landelaka toujours, eza ba dossier ya mbongo. Parce que yemoko, aza le koso ya mbongo. Yemoko, aza le koso ya mbongo. Maintenant, amiti que, ya azali, titre ya président wana. Maintenant, ba ngulu na ye, ba bandi kolanda. Ake pa ba marabu, pona nini, pona banda kupesa batu. Et là, quand ba ko sala siko nini, BKM Bensa Bilal akosa ba photo montage ya Clarisse Akwala. Ba mpuku ba bandi kolanda. Nga siko yo na ye, na kati ya Facebook, na moni na lui BKM Bensa Bilal, oyo sali oyo, ezali, osali photo montage. Mais bato oyo, ba bengi bango, ba mpuku oyo, o bazala kati ya Facebook ba yiko like, ba yebi même pas que wane ezali photo montage. Donc yozo sala pasi na Clarisse Akwala te. Yozo sala nde pasi na bandeko na yo o yozo kosa que Clarisse Akwala asalaka na sasu. Yozo kosa nde bango. Yozo kosa Clarisse Akwala te. Na lobi tala video e pa yo ko yiba ba photo nanga o yiba ngona kata video oyo o sali photo montage o comment faire croire na bato que Clarisse Akwala asalaka na système wana. Mais tango ngana banda ko sala mosala o ya Congo bino ozalaka te. E bino bokomi banani pona boa ko juger que bato bino bokomi banani. Bino bato bo lamuki na moi makasi. Bino ba yaka noki na kati internet. Bino boza banani. Mais bino ozaka batandoki. Botala siko epa yoyo ye BKM Bensa Bilal komi kolenga. Na lobi ndongo ozali wana yo changer que ba o sala mafia. Ya ba passeport ya bato. Na ba acte de naissance ya bato ndongo ozali wana. Effectivement peut-être comme mona ni. To comme mona que Bernard Pongi oyo azali kuna na Canada oyo ba utiliser ye na système oyo ya Pascal Isuba ye wana sikoyo na Isidore Ayatonga na Roland Levin tu ba komo sangana pona basa bakindoki na bango. Mais lelo awa nazo lakisa bino que bango nyoso tu siko kao ndenge bazali wana baza kao babimina polele babimina poisa bazali la kati ya sorcellerie bango balandaka te que biso tozo keda ko délivrer bazane loko moko bango bakino délivrer ko nezate. Maintenant na relaxa bino loko moko bomoni Michel Ntsangu ezali moto ko sala kati ya système tango akimi kuna aye ko sala témoignage na ya bandina ni na témoignage oya ye moko après a koteli siko ba dossier yango sikoyo asali ba révélation alobi bino omoni ba mirasa ba mokoko système wana nyoso bango tu bazana kati kuna ezaka sasungeso te bango nyoso bazana kati kuna e nani akoma ke banani bakoma ko kenda ko boycotté sikoyo makambo Michel Ntsangu azoloba ezaba nani ezali Nkunku Dominique o bakoma kende boycotté mosala ya nani ya Michel Ntsangu bango alobi bango bazaba avocat mais ba avocat wana oyo bazaba sala na nini bazaba ko sala na système oyo ya sasungeso. Après botuna nani nga bato bako sala oyo Roland Levin tout celui qui nie tout ako landa bango na butu bato babengi Régis Mvumbina na Eric Bandu botuna bango basuka wapi na Dominique Nkunku wana botuna bango. Donc ma dossier sont tous ezali clair. Maintenant sikoyo tango Roland Levin tout celui qui nie tout azana incapacité à kosala ba débat azali na incapacité à komba discours na yeye moko azali na kati ya manipulation azali na kati ya perversion azana incapacité à kokaba parce que akola ye moko et azana le kuta monene ndeka azali wana. C'est pas parce que yozo laksa ba dossier ko zana le kuta te okoki ko laksa ba dossier mais ils ont manipulé bato na sima parce que genre ba dossier oyo laksaka ezali toujours en rapport na mbongo parce que yo moko ozo lakisa pe ndenge nini yo zali ndenge nini yo lingi mbongo puisque Alain Kipo azaki na ba problème ya mbongo kuna akoma ko senga mbongo pa bato msusu ndenge ni pona asenga ki mbongo pa na yote Alain Kipo azaki na malade pona nini asenga ki mbongo pa na yote parce que yebi ko zala maboko makaku ndenge ozali wana ozali pe complexé ndenge ozali wana ozali complexé parce que ozaka mokuse
ozala complexe ya monene okola yo moko ozala mokuse ozala complexe ya monene oko simba kombo ya nani ya Santos Subitos siko olobaka ngo lisusu te parce ba pekisi yo ko olobaka kombo ya Santos Subitos wana te mais est-ce que bino oyebi que cardinal Emile Biayenda soki bino bokena studio 210 bokomona bato oyo bazana témoignage ya cardinal Emile Biayenda oyo Emile Biayenda cardinal abimelaka bango apesaka bango ba révélation bazali wana na bo kena na YouTube ya studio 210 bokomona bato oyo bazali na témoignage ya cardinal Emile Biayenda mais zali Roland Levin tout moto lokuta te c'est-à-dire aliaka bato CCCC Roland Levin tout ninga zali wana vrai moto lokuta bokenda kaka na Western Union bobeta kuna bokomona ndenge liste ya mbongo ezali moto ako yake na mbongo ezali nani Hugo Ngolondele bande kwa Kongo fa Kongo mavula Hugo Ngolondele moto ako yaka na bangiri awa na kati ya France akoyi bwanga Hugo Ngolondele ezali wana ezali okoya bwanga maintenant oya akoyi bwanga mususu ezali nani Sylvestre Siala moto ako yaka na bangiri ako yako pesa na nani ako yako pesa siko na bato ya ba diaspora kombo ya Roland Levin tu ebimi okoyi bwanga okoya bwanga mbala boni yo Roland Levin tout celui qui ni tout alias ni tout Kingo osuki parce que awa pourquoi ils ont tourné toujours na kombo ya Roland Levin tout même parce que azana lokuta parce que bazana association na bango ya bandoki yo bapumboka na buto ba chauve-souris et moi si na bango bango ba manipuler que zanani o bango ba benda mbongo zanani Olga aveugle chemin Misutu aveugle o bango ba benda mbongo et nani a manipuler que ye ezali nani aveugle ba bengi nani aveugle ba bengi nani o ba bengi Bernard Pongi oyo initial na ye ezali nani BP est-ce boyoki oyo azali a franc-maçon asalaka banini asalaka ba montra maçonnique initial na ye ezali BP donc asalaka politique oyo ya ba colon donc B Brazzaville de Brazzaville na P politique ya colon oyo asalaka moto bazwa oyo ba utiliza na banani na famille na yemoko bata politique wana ya batati mabiala ba mabiala wana eza ba famille na yemoko o ba utiliza ye donc awa sikoyo boye tozoloba siko nini tozoloba ko soto silisi maintenant ko talisa bino batalokuta lelo ezali tozo talisa bino batalokuta et puis tozo talisa bino bato ba yena ba témoignage na bango donc to laksi bino Michel Ntangu o yena témoignage na ye to laksi bino lisusu Mpusi Ntangu o ya ye pena ba témoignage na ye soki ezana bato o ba ko pesa ba témoignage na bango lokola Jacques Sokuya o ya zaki na garde républicaine ayi ko pesa ba témoignage na ye ezali na ba ninja pe belé basi ba boma bato oyo ba pesi pe ba témoignage na bango na kokoloba lokwa Lufulankandi Jacques oyo yebi pa ba charnier ezali place oyo boye soki ba bomi bato ba timoli libula monene ba kamati bato nyonso tu oyo ba kufi wana yi ba tie bango na kati kuna donc kuna na manzakala ezali kuna na nganga lingolo ezali kuna na viaduc wana ezana ba charnier pa ba boma bato na Kintele kuna ezana ba charnier na 45 na Simbapel bato bazolo bango ezali nani ezali Lufulankandi Jacques ezali Michel Ntangu Moni maintenant Lufulankandi Jacques ezali nani Lufulankandi Jacques ezali motoyo a telemela ki Clarisse Kwala ta Clarisse Kwala lobaki non bino omoni moto a forum oyo
mutalo kuta o masengo tia sa boma ba corbeau abimisaka image o ya ntumi na lobite ntumi azana kati la forete azo sala défilé ya Adidas. Maintenant groupe wana tu abandoki wana balufulankandi Jacques groupe wana basi wana nyoso tu na basi loko basela lutaya wana bango nyoso wana tu batelemelanga bandoki bato bakanga système pona bayeba te que bango wana nde bato ya yulu o baliaka na kati ya système wana ba dignitaire ba famille ya yulu o baliaka na kati ya système wana soki boyoki ba nkunku soki boyoki ba lutaya soki omoni ba yulu bango baza ba dignitaire baliaka na kati ya système wana soki omoni ba yombi opango baza ba dignitaire baliaka ya système na bango batati mabiala balia na kati bamvuba balia na kati wana bakoline makoso balia na kati wana koline makoso ni bato bakenaki na Christelle Sassou pona kokenda na kati ya Gamboma pona kokenda ko bloquer lisusu Gamboma alors que stele ya Gamboma ezali wana na place ya Gamboma wana o bango basi ezali charnier mobimba stele ya Gamboma wana ezali place o bango bakunda bato baboma bato bakunda bato na kati wana bango nyoso ba John Mathias koline makoso wana. Maintenant après to yiko mwana nani ayiko bima moto ayiko bima ezali mpusi nsangu oyo ayiko loba ko Alain Makoso Luemba a violé ke bato kuna na kati ya religion lokuta ya ba catholique ba scandale ya catholique bandi lelo. Est-ce que la scandale ya église catholique banda lelo e banda ezalaka toujours kuna ezalaka ba scandale e mnani ya simba ba scandale oyo ya kati ya Congo ezali Alain Makoso Luemba wana e ba Luemba bazaba nani ezali Chibota Luemba ezali nani André Rodriguez Luemba ezali nani Grace Luemba bato bako attaquer Clarisse Akwala. Maintenant yo Grace Luemba motoko kenda ko sala ba rituel na yo na drapeau ya Congo pona ko étouffer comme pona ko tia poisse na yo o ya ba Luemba na drapeau ya Congo. Sigo lobi nini yo landa kaka Koffi Olomide o ko Koffi Olomide muta violer ke ba danseuse na ye mais bongo Luemba Makoso Alain o azali ndeko na yo yoko telemacon pona yo telemaka kaka soki za Koffi Olomide mais soki comme Luemba Alain o ya ko violer bato yo te ma suto sa isu ba vidéo te bino basi obozala kati ya séduction o bokanga Congo. Koffi Olomide oyo ko loba ke azali violeur ye wana batiye ambassadeur ya culture na Congo Kinshasa yo siko dunini yo muto so lia bandeko nonyo so yo so dunini telema sikoyo pona pusi ntangu ba analyse na bino ba 2 poids 2 mesures qui combattante na bino qui ya 2 poids 2 mesures yo Grace Luemba telema sikoyo pona pusi ntangu oyo azo loba ko ndeko na bino o babengi Luemba Makoso Alain o ya violé ke bato kuna na kati ya église catholique kuna mono osuki yo Rodriguez Luemba moi so zala ba cimetière na likola mutu na yo bo loba siko pona Alain Luemba Makoso bo loba siko base ba ndoki o bakanga diaspora donc awa tozo tal sabino bato bakanga diaspora maintenant tozo tal sabino bato o ba yena témoignage na bango ezala bato bakanga diaspora o babengi ba Rodriguez Luemba wana ba Grace Luemba ba Stella Lutaya ba Isabelle Nkungu wana ba Roland Levini tu bango wana bakanga kuna na lopul kuna manzakala kuna mais notre autres sabino bato bazaki na bazala ba témoignage na bango oyo ba wuti na kati ya système wana o bazo laksa ezala kwa ba Ntangu Michel Ntangu Mpusi ba Ardos Masamba o bazo beta ba guitare Lufulankadi Jacques azal kuna na ntumi kuna Lufulankadi Jacques boto na ye ba charnier azal muta système wana te maintenant moto mususu oyo azaki muta système wana ye ko loba makambo awe ezalene pasteur Numazalai asali na kati ya système wana ayisi ko dénoncer système wana ezali pasteur Numazalai
Jacques Sokuya azaki na garde républicaine baju ba problème kuna yiko dénoncer ayebe pa ba charnier ezali Michel Ntsangu Mpusi Ntsangu Pasteur Numazalai. Maintenant waga kele ayaka ko dénoncer système wana waga kele ayaka ko dénoncer ye motako pesa passe na nani na Roland Levin tout pona basala cop na bango pona ko benda ka mbongo na bato bazakuna o bazana kati ya système ezaki cop na bango pona ko benda mbongo et Roland Levin tout suki parce que moi si na bino a Olga Musutu wana abimisi bino na polele na poisa na sens nini na sens que ngana yebiete et tango bino boko contacter ye pona finga ngana yebisi bino ko ngana yebi nga moi si asuki rouge te na yebi nga moi si Musutu te na tuni siko Nicolas Dupont nyo alobi ayepeye te donc azana lokuta moi so bokino sala ba coup d'état moi si na bino femme de nuit moi si na bino utilisaka et tango Bernard Pongi ayiko bimisa yo Roland Levin tout na polele ko kelaki na passeport ya nani okenaki na passeport ya Samba ni tout au moins escroquerie ezali kaka oyo laksaka biloko batute que ngana zo laksa connectez-vous yo moko ozali grand escroc monene ozali pe grand mafieux monene ozali pe na lokuta okanga pe banjakala oza pe na kati ya sorcellerie après so boleki antenne ya banzimba Isidore Ayatonga et boko yeba bango na ni na comportement na bango jamais balongolaka na rayon na bango wana te koko sala ba débattre ezala Isidore Ayatonga ezala Roland Levin tout ezala Bernard Pongi alias BP o ba bengi Braza politique ya ba colon BP lingole ba politique ya ba colon Braza de Braza un frustré motoyo ba utiliser na tata na ye aboma bato ba utiliser ba tata na bango ba boma bato e bango bazana kati karma na bango e ba suki angwana to ngati bango siko bango nyoso ba Eli Muswampa ezaba nani ezali Eli Muswampa basi ba droit déjà mbata ya parfait kolela wana bato basi ba bomisa déjà bato e bato bako étouffé diaspora BKM Bensa Bila les aki nani ezalaki Roland Levin tout celui qui nie tout. Connectez-vous. Nazana yaya nanga moko boya zalaki wana tango bako landanga akoya ko pesa témoignage nana tikala koya ko pesa témoignage te. Lokuta na we mwani sami. Moto alelaka. Lokuta na bino mwani sami. Bato basala ka mosala pona Congo ezali Michel Ntsangu Jacques Sokuya asa lobaki makambutu Pasteur Numazalai asa lobaki système ango tu ndenge fonctionnaka Petit Sangu azo révélé bino église catholique ndeni bakanga église catholique maintenant Roland Levin tu asa business na ye na suki nyo sese komi pembe na mutu ko pona business abimela baninga motakala donc ye wana ezali motoyo akoyebisa bino nani noko na yako sana système wana ezaki ndenge nini akoyebisa bino te akoyaka ko buka lokuta ayako utiliser ba komba batata bato mususu lokola ako utiliser kombo ya cardinal Emile Biayena pona attirer bino na katikuna ako utiliser kombo ya Yulu pona attirer bino na katikuna siko akomo utiliser siko passeport ya Sasu pona attirer bino na katikuna alors que zama makambo ya ko joba passeport abatute ezali makambo ko lobela makambo tata bato musute ezali kambo yo yaka na témoignage na yo ezali nini maintenant grâce Luemba nana yaka ko fonla mpoke ezaki nani Guy Edgar Bokilo azali nani azali moto asa ako fonctionner na système wana ayiko bimisa nani ayiko bimisa siko grâce Luemba le kuta grâce Luemba emoni sami boyoki non Youssou Bandi yemaka yikoloba aba pese ka 50 €. Youssou Bandi yaka koloba donc ba grâce Luemba wana bata système o ba bloka système ba Stella Luteya ba Isabelle Nkunku ba so boyoki ba Nkunku wana bango wana mtu ba bloka système ya Congo ba bloka kuna kati manzakala donc awa lelo ezali kamba ba charnier ezali nini ezali place bango ba bloka mboka c'est-à-dire ba bloka ba âme ya bato pona bato bati ko mona lumière
maintenant soki bato nyonso bakufa wana bango babloka bango ezali mpona Congo etika omona lumière angwana pe lumière ezalaka te na kati ya Congo angwana pe mai ezalaka te na kati ya Congo. Il faut ko bloquer milimo ya bato na ba vivant na ba mort tout bazali bloqué. Maintenant ba charnier wana moto alobelaka ngo ezalaka nani ezalaka Jacques Sokuya alobelaka ngo Lufolankandi Jacques moto alobelaka ngo ezalaka nani ezali Michel Ntsangu ba charnier parce que délivrance ego yaka il faut ba charnier wana nyoso binombo banda ko lobelaka ngo que ezali ba charnier na nganga lingolo ezali na ba charnier kuna na Kintele ezali na ba charnier kuna na Case de Gaulle kuna na viaduc wana Mami Watazali kuna ba luemba ba bloquer ke bananga na kati ya église catholique ba charnier awa to komi sigo 2022 ezali kama ba charnier. Maintenant Ardos Masamba azali moto yo akamati guitare na ye et maintenant sigo alakisi bino 1993 bobo sanakate parce que ba gros ba sorcier bazali ba gros ba tueur bazali ezali nani BP Bernard Pongi alias asala politique ya ba colon angona boyoka na monoko na ye ba debraziste ezali yemoko bato basi balia ba farata ya Sassou Nguesso angwana na kati ya bongo na bango ezali kaka na kati ya bongo na bango ezali kaka na nini na Sassou na monoko na Ngulumako na le nord na le sud parce que bazali bloqué et nani a bloqué bango batati mabiala na ba Beri Martin wana ba bloqué bango wana ba esclave ya ba Beri Martin wana ba esclave ya batati mabiala. Maintenant Roland Levin Nito azali nani azali esclave ya ba Sassou Nguesso parce que il faut à maintenir bato que non connectez-vous ngana so sala musala oh le kuta bato bazo sala misala ezali Michel Ntsangu parce que il faut ko libérer nani ba charnier ni pa ba kunda bato ba cimetière wana o ya minene bango ba kunda bato wana o bango ba bomba wana il faut okena ko découvrir rango ko lobelango pona ba ame za la délivrer et kena na kota lumière pona lumière siko éclore na kati ya Congo. Et ça le kola Sassou Nguesso akamata Emilienne Mwebara o ezali mwasi o ya kolisa ye maintenant ya kuma utiliser Mwebara wana na ndenge nini ya ko massacrer ke bato ya ko bombaka bato après akumu kamata susu mwasi o ya violer parce que viol ezalaka ya mbeto te so yo kamati kombo ya moto pano ke no bomba bato nango ezali pe viol donc loi Mwebara wana ko s'appliquer nani na Sassou Nguesso ye moko. Maintenant question o ebimi awa ezali que soki totali bien soki Edith Bongo Edith Sassou azali yago sa politique poni batite ke loi Edith Sassou kasi batiaki loi Edith Sassou pona nini bati loi Edith Sassou te batika ka loi Emilienne Mwebara o yago sa le politique te. Question ezali wana question ezala place wana pona nini bakamati loi Emilienne Mwebara pona nini bakamati loi Edith Sassou te moto na moto a répondre pona nini ebimite ke ezali basala loi Edith Sassou bakumo sala que loi Emilienne Mwebara pona nini so na komi wana sukisi